Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Voilà bandeko, DSV kaka nde na ebisaki bino na Longwe, Bundes, awa na Paris. Epai Tchatumba azali, l'hôpital oyo. Tchatumba azali awawa, bakala te nazokota po tokutana na Tchatumba. Nde kokutana biso na Tchatumba. Nde bokomona ba image boyebake ndenge nini Tchatumba apeseli malgré aza na mbeto hôpital. Bolanda image. Si la bande Nyos Obo Messana Kolanda Biso vous allez brancher sur la 3W Radio Télévision de Solo et allez toujours DSV Diana sur le photo développeur Tal l'homme de l'année. Ndenge Tolobara Kaka Mwana Mboka Arotikala Mwana Mboka. DSV atterrissage forcé Wapi Rata Paris. Bino Nyos to bandeko Obo Messana Kolanda Biso sur la 3W Radio Télévision de Solo boyebi bien likambu ya ndeko na biso Tchatumba. Ndenge ba agressa qui est. Alors radio Lisolo ezali ba radio oyoyo ba télévision auto kana matoite tout ça ba tout auto comme rasir le terrain tokolo ba troté toye tokutana na Tchatumba eloko toye awa na kati hôpital mokili mobimba et telemeli Tchatumba ba lobi Tchatumba ba betiye po na mwasi botoli mwasi ya batu yango ba betiye Radio Lisolo to lobi to koya na terrain bien pona likambo mususu ndeko na Tchatumba mbote mbote est-ce que makambo tozali koyoka foye bisabatu malgré za malade lelo ya kokufa ba betio pona mwasi ou bien ba betio pona likambo mususu ba beti ngai pona mwasi te ba beti ngai pona conviction politique. Ils ont cru qu'il y a des gens qu'on ne peut pas soutenir. Mais pourtant, les bâtons sont déjà populaires. Ça a l'idée dans la logique politique de Bango, puisque le projet de société de Bango, vision politique de Bango est claire. Il y a dans cette déclaration de la commune politicien, il fallait s'allier, soutenir, plébisciter un homme politique qui a un discours clair à la personne de Vital Kamerhe. Il y a un monde, il y a Congo, il y a Télémélinga, il y a un message, appel Kili un mois auparavant, il menace d'abord, il menace de ceci. Ils sont passés, ils ont exécuté les projets. Merci. Tchatumba, pourquoi vous avez dit que banani ba agressé yo? Batu ba agressé kinga na minute d'agression na yebaki ba moté. Mais na minute ya fuite tant que police a gangi, mais c'était faux, nous t'avons eu, nous avons de la chance. C'est à ces instants-là, na football niso malgré bakile zaki na longi. Ndé na moni muto bazali ko benga babe masomo et lui le meneur du groupe. Donc il y a des muto qui na batu pour ba agresser na batu na ye pour ba agresser ngai ba exécuter plan na bango sima nzamba ala la kate lokola bakila musana nzambe ko tanga pamba te ale babuli bango. Nini oyo yoko yoko pesa la population oyo yoka kayo Tchatumba. Message ngai principal ezali problème ya choix. Omoni batu mususu baponaka vert, mususu baponaka rouge. Message ezali ko lancer na peuple congolais ezali ke batika mutu nyonso aza libre ya kosala choix na ye. Lokola batu mususu bazana poto awa bapona bangongwana malgré makabungwana sala bayebi yango
mais baboyi bandimi ye choix na bango na finga moto ngwanda te bato basali choix bapona Tshisekedi lokola ngapi na pona na 2011 alors basali choix na bango malgré makambo Tshisekedi asala baboyi baponi ye les longa pe chato banasali choix na ngai clair et précis na lui que je vais soutenir jusqu'à la magistrature suprême Kamere Veka Vital Kamere. C'est le choix de Tchatumba d'imposer mon touté. Ngai za choix na ngai personnel avec mes convictions personnelles. Na ko même toutes mes forces et mes énergies nyonso pour être Kamere avant na kiti ya bokonzi na 2016. Merci bandeko bino moko bolandi choix ya Tchatumba. Bandeko na ngai nyonso tu oyo bokolanda image ya Tchatumba na sengi na bino nyonso tu ba combattant na ba politicien bo respecter couleur ya mutu na mutu oyo alingi bolandi Tchatumba bien soki okumisaka ngwanda kumisa ngwanda okumisaka Tshisekedi kumisa Tshisekedi okumisaka troisième voie kumisa troisième voie okumisaka INC kumisa INC okumisaka SID kumisa SID. Donc mutu moko aza na monopole ya koloba na mutu te ke non yoko kumisa mutu te azate. Alors toyeba kosala ba débat moko entre batu ya PPRD na batu ya IDPS, batu ya PPRD na batu ya Parico, batu ya PPRD na bato ya INC, bato ya PPRD na ba combattant. Il faut ba débat ezala bandeko na ngai eloko nyonso to ba sololaka biloko esalami pa ya Tchatumba eza vraiment malamu te to respecter ba opinion ya mutu lit eza boete parce que biloko esalami ko ya Tchatumba bato mosusu bakoya ko se retrouver na maboko ya mbila et vous allez malamu te. Or que s'il y a un problème il faut qu'on règle à l'amiable pe besoin solution na sengi na bino nyonso bolingo to respecter ba opinion ya mutu moko na moko ezala toujours ya bino DSV ko masolo boyebi kaka ndenge tobimaka tokendaka partout image yango wana personne eza te ki ya kocopier DSV live na kati ya Parigo. Alors de retour na nga bomoni ba image. Bye bye. La radio Liselou maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Liselou avec ton iPhone, iPad, Samsung, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'appli